O pecado entrou. E a morte também. Wana ezala ki na jardin de Dan. Ali era no jardim de Éden. Boye nzamba akomaki koluka ndenge nini akosauve moto. E ali Deus procurava como salvar o homem. Atindaki nyonso bakotinda esimbaki te. Ele envia tudo que poderia para nós não Deus. Mais esengelaki moto nzambe yako akokita. Mas deveria que o Deus pessoa de Bien-aimé dans le Seigneur. Yamana mokolo Jean-Baptiste amona Jésus. Por isso no dia que João Batista viu a Jesus. Alors il voici l'agneau de Dieu. Ele disse: eis o cordeiro. Voici l'agneau de Dieu. Eis o cordeiro. Qui ôte le péché du monde. Tira o pecado do mundo. Il les a dit comme la biso. Ele está nos dizendo. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Porque todos os pecados são privados. Et bah qui s'y sous-souhaité. E ela crê. Car le salaire du péché c'est la mort. Porque o salário do pecado. Bien-aimé dans le Seigneur. Amado filho. Yoyo sana na bomo yokangai. Você que está em vida hoje. Yesu alingio. Jesus te ama. Lolengo sali alingio. Como você é, ele te Be alingi a sauver âme na yo. E ele quer salvar a tua alma. Bien-aimé dans le Seigneur. Amado Senhor. Ce que c'est na ba remède ebele. On a guérir le corona. Para curar o corona. Basusu bameli Congo bololo. Basusu matumulu na ba ai. Basusu bameli masuba ipare. Moto na moto azali kobika na ndenge na ye. Soki kuna ba solution ezali ebele. Mais mpona komona Nzambe ba solution ezali balete misato te mina ite. Yesu azali nzela se moko. Yesu alobaki epai ya Thomas. Parce que Thomas tunaki ye. Ozokende wapi? Tokoyeba nzela ndenge nini? Alobi ngai nazali nzela. Solo mpe bomoi. Moto akokoma epai ya tata te soki na nzela na ngai te. Naye koteya yo kombo na ngai te. Napesi yo mpe kombo na ngai te. Naye koteya eglise na ngai te. Napesi yo mpe kombo na ngai te. Naye koteya yo oyo akufaki lekulusu mpo na yo. Oyo azwaki esika na yo. Oyo alobaki ke yo osumuka te. Ngai Yesu na sumuka. Alingi kokota na bomoi na yo. Ana te kokondane yo te. Alobi lolengo osali yake epai na ye. Abeke tolo mpe aloba. Oya epai na ngai. Bino beba osongole mi. Mpe bozali na mikumba. Mpe bozali ya kolemba. Oya epai na ngai. C'est le Jésus dans le monde. Asala ba déclaration boy. Bien-aimé. Ataka limanda te ba ya ke pai na ye. Ele não deixa de fora aqueles que vivem. Lelo ali ya kota na ba na yo. Ele quer entrar hoje à tua vida. Des milliers sont déjà venus. Milhares de milhares já vieram. Mais il y a encore une place pour toi. Mas ainda há lugar. Il y a encore une place pour toi. Ainda há lugar para você. Il faut réfléchir. Você deve refletir. Dans le monde encore comme maman qui. Se você também for, mamãe foi. Lelo to ena matanga na ye. Nós viemos no óbito, né? Lobi bokwana oyanga. Amanhã viramos mesmo. Lobi kula bokwana oyayo. Nós viramos terra. Est-ce que ton âme reposera en paix? Será que a tua alma vai descansar em paz? Moma yangoyo. Este é o momento. Moma yangoyo. Este é o momento. Moto azali maître ya pema na ete. A pessoa não mexe no seu fôlego. Pode retenir amour. Para que ele possa. Moto azana nguyete. Ninguém tem o poder. À se délivrer devant la mort. De se livrar da morte. Moma yangoyo. Este é o momento. Yesu alingi asauve yo. Jesus quer te salvar. Yesu alingi abikisa yo. Jesus quer te salvar. Mpona biso famille. Para nós, a família. Mpona biso quartier. Para nós, o bairro. Biso bato toza blessé. Nós que estamos feridos. Yesu alobi boye. Jesus disse o seguinte. Que votre cœur ne se trouble point. Que vosso coração não se perturbe. Croyez en Dieu et croyez en moi. Da fé a mim. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Há muitas moradias na casa. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Então, quer dizer. Je vais vous préparer une place. Eu vou preparar um lugar. Et lorsque je m'en serai allé, E quando eu preparar. et que je vous aurai préparé une place, E preparar um lugar para je reviendrai. eu virei. Je reviendrai. Eu virei. Afin que là où je suis, Aí ali, cara. vous y soyez aussi. Que vocês estejam comigo. Thomas lui dit, Ok. Seigneur, Senhor. nous ne savons où tu vas. Nós não sabemos onde tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Como nós saberemos o caminho? Jésus lui dit, Jesus je disse. suis le chemin, Eu sou o caminho. la vérité A verdade et la vie. e a
Azo sollicité place. Eu estou no fim. Eu quero orar. Eu não preciso que você levante. Eu não preciso mesmo que a boca não falar. À travers la prière. Acorde-se a Jesus por intermédio da oração. Il faut passer invitation personnelle. Você deve dar o convite pessoal. C'est alors en côte à la bombe. Aqui ele entrará. Et considérez bien que dans l'église. Considere bem você não anda aí. Dimanche. Você procura dinheiro de domingo até segunda. Mas no âmbito do vídeo, também te trouxe a palavra de Deus. Não é azar. Também não é para ser doente. Também poderia estar ocupado. Mas se é cristão, Deus queria que eu decida para que amanhã não seja tarde. Eu não quero orar com todos. Somente com aquele que quer receber Jesus. Aquele que compreendeu que Jesus não vinha nesta oração qual é. É você acolher Jesus na tua vida. Se você for fazer de todo o coração, Jesus vai entrar no Ele vai perdoar o teu pecado. Mas se você fazer como uma canção, como uma recitação, Jesus não vai entrar. Mas porque se Jesus entrar, ele não sairá mais. Se você fala lingala, fala depois do pregador. E se for português, siga depois da interpretação. Fechemos nossos olhos. Repita essas palavras. Eu preciso disso. Eu agradeço por morrer na cruz no meu lugar. Eu aceito que eu fiz andar a minha vida eu mesmo e cometi pecado diante de Deus. Perdoe meus pecados. Eu abro o meu coração e eu acolho como o Senhor e meu Salvador. Obrigado por perdoar os meus pecados. Por essa vida eterna que me deixa. Conduza a minha vida e faça-me a pessoa que você deseja que eu seja. Merci Seigneur Jésus. Obrigado, Seigneur, merci pour la bola munayo. Senhor, obrigado pela tua bondade. Merci pour la ndeko ya mbiye sumasi ya lelo. Obrigado por esse irmão que acolheu Jesus. Et merci pour la consoler la famille des pauvres. E também obrigado por consolar a família que perdeu. Em nome de Jesus. Amen. Amém. On acclame le Seigneur. Bien-aimé, avant la source avec par modérateur. Amado, antes eu devolver o micro, eu quero dizer ao irmão ou à irmã que acolheu Jesus o que aconteceu. Primeiro, Jesus entrou na sua vida. Mas segundo, todos os teus pecados foram perdoados. Agora você tem a vida eterna. Véritable enfant de Dieu. Você se tornou verdadeiramente filho de Deus. Parce que Porque você começou uma vida de alegria naquilo que Deus te criou. Como você se tornou filho de Deus? A partir desse Jesus que acolheste. Protege a circunstância de hoje. Hoje é o dia do teu novo nascimento. Bien-aimé dans le Seigneur. Amado Senhor. Guarde a data de hoje. Circonstância de hoje. A circunstância de hoje. O horário. Amanhã podem te perguntar. Quand et comment êtes-vous devenu chrétien? Quando e como você se tornou cristão? Você dará a data e a circunstância de hoje. Será bom, amado Senhor, conversar com o Pai por intermédio da oração. E meditar a Bíblia todos os dias para te fortificar. Se você vai começar a meditar a Bíblia esse dia, eu te recomendo o Evangelho. Vai começar no capítulo 3. E também será muito bom se você começar a congregar. Mais pas n'importe quelle église. Mas não qualquer igreja.
L'église que Jésus-Christ est Dieu. Mas na igreja que confessam que Jesus Cristo. L'église que la Bible est la parole de Dieu. A igreja que confessa que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você l'église était. Se não tiver igreja. Qual é a balabala na quartier na Bino? Veja na tua rua, no teu bairro. Ou como na l'église. Vais ver uma igreja. Et bon témoignage. Que dê bom testemunho. Quando na église on a quele kusambela. Entra naquela igreja, vai congregar. Pe nzambe akusunga yo. E Deus vai. Se você déjà na igreja se kusambela ka. Se você já tem a igreja onde congrega. Se você fez un témoignage malin. E também se tiver um bom testemunho. Quando uma igreja on a tem. Não saia da tua igreja. Venda na igreja ona. Permaneça lá. Mais se la pasteur. Mas converse com o pastor. Ele disse que não tipo ya Yesu. Diga a ele que acolher Jesus. Date não ya Yesu essa linha. A data que você acolher Jesus Cristo, uma segunda-feira. Le 20 septembre 2021. 20 de setembro de 2021. La montre na 9h50. No meu relógio 9h50. Bate la date pe circonstance oyo. Proteja, guarde esta data e essa circunstância. E Yesu nenga koti na bomo ino na sustain. E Jesus como entrou na tua vida não vai sair. Então sali lisumo ali mate. Mesmo que você cometer pecado. Mais ele niko lo bate ko sana masumu encore. Não quer dizer que você deve pecar depois. Mais se que come do sa lisumo. Mas se fez com que você peque. C'est ma ka bolimbisi. Pensa sobre. Koyamba Yesu Yesu masia pour la deuxième fois. C'est ma ka pardon. Não acolha Jesus pela segunda vez. Merci, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Obrigado que o Senhor abençoe. Ensemble de Etela Yesu maboko. Amen. Gostaríamos de dar uma palavra de circunstância. C'est-à-dire te présenter Neta Kizinga Maria. O nome é citado. Oyo asali lelo 101 ans. Ele que completou. atiki biso na 101 ans. Ela tem deixamos com 100. Tobeta nano maboko. Bien-aimé, tobeta maboko. Amado, aplaude. Eza facile te mutu asala 101 ans. C'est-à-dire bakoko bazosepela mpo koko na bango atiki bango koko makasi. Quer dizer que os netos estão se alegrar porque a sua avó deixou com uma idade muito avançada. Alors, na lingaki na benga moko ya bakoko na ye ya mokolo. Gostaria de chamar dos seus netos. Bogotala na mukoko oyo atiki koko na lobi mwana te me Eu koko. não disse filho, eu estou falando neto. Aja za nango. A idade que ele tem. Nazobenga ye po apesa biographie ya koko na biso. Eu estou chamando para que ela leia a biografia da nossa avó. Na kombo ya Pedro Baltazar. Com nome dito. Tango nazobenga ye. Quando estão achando. Tobeteli nzambe maboko. Biografia avó, mãe, madrinha, tia, que em vida se chamou Janete Manguela Kizinga. A avó nasceu no dia 30 de outubro de 1920.
na vila de Maquela do Zombo, província do Ixo. Era filha de Puto Joaquim e de Kizinga Maria, ambos natural de Baza Congo, província do Zaire. Foi casada e, pela graça de Deus e pela graça da maternidade, nasceu e teve 12 filhos. 12 filhos, 7 rapazes e 5 meninas. Felizmente, todos os filhos estão vivos. Desde muito cedo ela abraçou a vida cristã, pois era filha de um pastor. E como filha de um pastor, ela exerceu vários cargos na igreja, chegando a ocupar o cargo de diaconisa. Mamãe, deixa-me falar. Você, se quiser falar, depois vem. Tá bem? Olha, toza coisa eu. Foi batizada na província de Baza Congo, Zaire, e, como disse anteriormente, exerceu várias funções. Na sua trajetória de vida, foi sempre uma pessoa humilde, uma pessoa de bom coração, e quis o destino que fosse parar na República Democrática do Congo, antigamente conhecida por Zaire, onde passou muitos anos da sua vida. Sendo uma mulher batalhadora, sendo uma mulher de grandes virtudes, tanto ajudou nas causas sociais durante o tempo que esteve em vida, procurando dar uma educação religiosa e cristã a todos os seus filhos. E esta educação cristã foi, sobretudo, o amor que ensinou-nos a ter por Jesus Cristo. Procurou sempre lutar para que os seus filhos e, por conseguinte, os seus netos e todos aqueles que a rodeavam pudessem seguir o mais longe possível. Por isso, é uma virtude ela partir com todos os seus filhos vivos para poderem dizer o último adeus. É uma virtude ela partir com todos os seus netos. Somos cerca de 50 netos, 35 bisnetos. Então é para vocês verem que é uma pessoa que não parte só assim. Nós, enquanto os filhos, os netos e os bisnetos, vamos ter sempre ela como grande referência da nossa vida. Não é fácil atingir esta idade. Ela, nos últimos tempos, foi acometida por várias doenças, fruto mesmo da idade que ela atingiu. Na história da sua vida,
quando ela regressou a Angola e veio viver a Luanda, foi sempre bem acolhida pelos seus filhos que já viviam aqui e também sempre com saudades daqueles que ainda ficaram no Congo. Porque verdade se diga, tem aqui muitos filhos, mas também deixou outros que já fizeram a sua vida no Congo. É uma virtude para alguém da idade dela ver até a sua 4ª geração. É uma virtude para ela porque, como dizemos, combateu o bom combate e ganhou a glória, a coroa da glória. Nós, netos, bisnetos e todos aqueles por quem nutrimos uma grande admiração pela nossa avó, só temos que dizer neste momento, muito obrigado. Muito obrigado, avó Manguela. Muito obrigado por tudo que nos ensinaste. Muito obrigado porque doaste a tua vida para Deus, para a tua família e, sobretudo, educaste-nos a ser boas pessoas. E isto é o que nós vamos levar sempre da tua vida. Descanse em paz, minha avó. Obrigado. Exactement esengo na ba génération na biso et que mutu akoma na âge oyo yango tolingaki tobanda ko présenter ba koko ba neto na ba bisneto nyonso bino nyonso ba tuto Tolinika to présenter Bino. Tobengi kobanda na mwana ya liboso oyo azaliawa ti na oya suka oyo azaliawa Maneliza. biso nyonso bana bakoko bazalaka nde boza wana baoyo baza likolo bakita bana oyo baza likolo bakita mwana liboso na mwana suka tokita biso nyonso s'il vous plaît. Mwana liboso kokita tala oyo eza feti mwana liboso akokita lisusu te botunanga soki aza na age tobombi 85 87 mwana liboso aza na 87 tala nde baosimba ye tala nde baosimba ye bondela nzambe okoma boye bien aimé banga nzambe betela nzambe maboko banga nzambe eza kaka na promesse moko na bible ebendaka mpimu na ye tosala boti na yo mpe mikolo na yo koumela mwana suka aza na age ya 50 ans betela lisu nzambe maboko nzambe abatelaka bato nzambe abatelaka bato yango bien aimé na bondeli yo banga nzambe mikolo na yo koumela na se ya moi ndenge ya koko na biso eumeli mwana liboso 87 ans oyo asuka 50 ans c'est pas facile yeyo tala mwana suka mwana suka mwana suka 50 ans mwana suka
tobengi aya kosambela mpona libota ndenge koko na biso akufi na age oyo tozobenga mosali ya nzambe abondela mpona grande famille oyo afin ke bango mpe baumela arekomande bango na maboko na nzambe ntango apusani tobeteli nzambe maboko acclamation s'il vous plaît notre maître bibeli na biso soki yo okobatela te bayebanso bakobatela bakosala mosala ya bida mpe soki yo kotonga te oyo nyonso bakotonga bakosala mpe mosala ya bunda topesi merci nzambe mpona ebele ya mbula oyo mama mpe koko na biso aatendre topesi merci nzambe mpona bana na ye mpe nyonso todos oyo ya bota bango mpe nyonso na bomoi oyo nyonso eza kaka yo moto osalaki mosala oyo tomoni mwana ya liboso mpe tomoni oyo ya suka lokomo ezonga mboka na yo topesi yo merci Seigneur mpona bakoko nyonso plus de 50 Seigneur c'est par ta grâce topesi yo merci nzambe mpona bakoko mosusu bayaki lisusu apres nzambe Père éternel toli torekomande bango na maboko na yo ndenge moko kaka mama mpe koko na bango atetre bambola oyo ebele ezala mpe bongo mpona bana ezala mpe bongo mpona bakoko ezala mpe bongo mpona nyonso tu oyo bakokita na se merci Seigneur po ete ya moni autant de génération oyo souhaitaki ete akokomona kimia na yo nzambe ewumela na libota oyo dans le nom de Jésus-Christ mpe benediction na yo eza likolo na libota oyo mobimba nabo baza awa na Angola nabo bana RDC na Afrique mobimba na Europe na Amérique babatelama libanso epai na yo na nkombo na Yesu Kristo nde banso tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amen. Amen. Mettez-la sur Nzambe maboko. C'est là, s'il vous plaît, towe na komata te. Tosengi moto nyonso oyo aza na fleur. Koko nyonso oyo aza na fleur. Akende ko tia fleur liboso ya nzoto ya koko na biso, s'il vous plaît. Oyo aza na fleur, asimba fleur na ye atelema na yo kuna. Tolingi topesa koko na biso dernière au revoir na ye moto oyo aza na fleur amata atika yango likolo merci bakoko topusa na mopanzi bakoko topusa na mopanzi tekikanzela na dernière rekelema
Ela
Você não pode ficar aqui, vai ficar lá embaixo. S'il vous plaît, charge koleka makasi likolo esiko ekokweya tokoya kotiela mama na bino frère.
sur ce tozobenga basali ya nzambe nyonso baza esika oyo. Les hommes de Dieu, s'il vous plaît. Les hommes de Dieu, s'il vous plaît. Boya to sala prière et encerramento. Poba tombola nzoto oyo. Papa atiki bino bosali posa na bino vrai ou faux? Na minute papa zopesa tozolongola mama na biso tozokende bino bana bokumbi nini bokumbi cercueil bokumbi Sangelito Sambela pe nazo rappeler na public nyonso ete oyo akofi azamona na nzambe azwaki mpe vi na ye mobimba kosalela nzambe nakanisi tolandaki biso banso biographie na ye lutabo mwana na ye azalaki toujours na église kino mpe kola zwi molimo na ye azalaki toujours na église membre ya église altar de fogo epai wapi tozwi ngolu ya kokamba yango na jamais tokoki kotombola corps na ye lokola une païenne esengelaki to rendre grâce. Éternel, notre Dieu, notre maître, maître ya temps mpe ya circonstance nyonso yoyo opesaki mpe yoyo ozwi toza reconnaissant epai na yo nzambe po ete ozalaki na mwana na yo na voyage na ye nyonso na se na mokili oyo matondi nzambe mpona oyo nyonso osalelaki ye tolobi na yo un grand merci. Tolobi na yo un grand merci mpona circonstance ya kufa na ye eyebanaki epai na yo uta éternité yawe nzambe tata na lola tolobi na yo merci mpona nyonso sasa epi tolingi kolongola nzoto mpona kokende kotia epai wapi nzoto ekozala mpona libela totiki moma oyo na maboko na yo ndenge tozali kolongwa awa nzela na biso esimbama epai na yo cérémonie mpe kuna na cimetière na maboko na yo kino ekozonga biso kino wa masolo nyonso ekosalema na famille na maboko na yo kimia na yo nzambe eumela katikati na biso kati na kombo na yesu ye azali kolo mpe mobateli malamu banso tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Vérité marquée c'est Niki, grâce c'est grâce. Vérité marquée c'est Bika ya côté la vérité. Uzeyiki salu, Vérité marquée c'est Tikana yebisa yo Niki. Oyebi mosala Vérité, ezali notre groupe ya tous les jours. Vérité, ezali notre groupe ya tous les temps. Simon Bongo, Bambongo Ebele, Mandela Zidane, Motema ya Bobet Lupengi. Ya Papa Basaoula, Yona Maître Julio Kanza, Oyoki Misapi ya Joël Mbala, l'ingénieur de son. Jessica Kinsala, ya Irene Bisselo. Oyezali El Quintala, je confirme 3 fois. El Quintala, El Quintala, El Quintala. Grâce, vérité marquée c'est Bika ya côté la vérité. Uzeyiki salu, Vérité marquée c'est Tikana yebisa yo Niki. Oyebi mosala Vérité, ezali notre groupe ya tous les jours. Vérité, ezali notre groupe ya tous les temps. Simon Bongo, Bambongo Ebele, Mandela Zidane, Motema ya Bobet Lupengi. Ya Papa Basaoula,
Yona Maître Julio Kanza Oyoki misapi ya Joël Mbala l'ingénieur de son. Jessica Kinsala ya Irene Biselo Oyo ezali El Kintala. Je confirme 3 fois. El Kintala, El Kintala, El Kintala. Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bika ya côté la vérité. Uzeiki Salou, Vérité maquée c'est Tikana yebisa yo Niki. Oyebi mosala Vérité, ezali notre groupe ya tous les jours. Vérité, ezali notre groupe ya tous les temps. Simon Bongo, Bambongo Ebele, Mandela Zidane, Motema ya Bobet Lupengi. Ya Papa Basaoula, Yona Maître Julio Kanza, Oyoki misapi ya Joël Mbala, l'ingénieur de son. Jessica Kinsala, ya Irene Biselo Oyo ezali El Kintala. Je confirme 3 fois. El Kintala, El Kintala, El Kintala. Simon Bongo, Bambongo Ebele, Mandela Zidane, Motema ya Bobet Lupengi. Ya Papa Basaoula, Yona Maître Julio Kanza, Oyoki misapi ya Joël Mbala, l'ingénieur de son. Jessica Kinsala, ya Irene Biselo Oyo ezali El Kintala. Oyoka biso tozokunda Mangela na esengo parce que Mangela azalaki mokristu ye moko azalaki koloba ke naza mokristu nasalelaki nzambe nazalaki bienvenise mama mashiditi kondanga elamba na ngai ya kidiaki ekanda na ngai likonga tiananga na kanzi ndenge alobaki ndenge nasali esa fait 6 ans asufaki te soki alobi mosuni nyonso azali kolinga makayabu sika oyo tosi toteyaki kuna na ndako oye awa tokoperdre ta mingi te mais avant tokoka koloba quelque chose nayebi te na niveau ya famille soki mwa liloba ezali comme ça famille bokoki koloba biso église tokozwa mpe tokomema kino na suka nazongisa nano maloba na famille. Merci. Kenza Mendazi na mbula oyo mama asali ezaka kokumisa ye nzambe azwa lokumu. Amen. On acclame le Seigneur. Dans Ecclésiaste 8:8, Bible le Biboye, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ses combats. Et la méchanceté ne saurait sauver. Azali na makoki mokote po ete tango nzamba décider azwa pema na ye pe ya loba kozwa tete. Babi azana puissance ata mokote mokolo ya kufa na ye. Tango kufa ezali koya moto azali impuissant. Azane loko ya koloba te devant la mort.
Balobina domaine oyoyo. Il y a la mort, il n'y a pas de délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être Kuno Yoka Kimala Mouté. Tolingito rappeler que tout homme est mortel. Qui que vous soyez, Nezalangai, Nezalayo, nous finirons par passer par ici. Genèse 3, 6, 19 plutôt. Bilozali Koloba. Okolia na fruit ya motoki na yo. Jusqu'à ce que tu retourneras Namabele et Paiwapi Oyouta. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Koufa. Ezali lokola prise à souka toloba na langage tolobaka. Voici quand Nzambe akangela biso bato. Ganga na yo, teya na yo, sala loba fier, mema luanda na mutu sala nyoso. Nous finirons par ici. Yangona bien aimé dans le Seigneur, c'est pendant que tous allons na bomoy, tous se préparer pour na lobby na biso. Tolandi biographie, tolandi ba témoignage pour na koko na biso. En termes à âge, à atteindre 101 ans, batu nyonso ba na cimetière eux. Nabo ba na compte na biso, nabo ba compte batu mususu. Muto sa Nzambe yango moni na ebembe na ye, liloba na Nzambe sempre ezali côté yama. Na ina pesa moto moko occasion de recevoir Jésus-Christ. Poyenda zali nzela solo pe bomoy. Pour que sambele longo na ngai pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ na vie na yo lokola votre seul Seigneur et votre seul Sauveur. Pour que songela maloba oyo na sima na ngai. Torangi misu na biso. Mokonzi Yesu. Nazali na posa na yo. Na remercier yo. Pona kufa na yo na ekulusu. Pona masumu na ngai. Na sosoli ete. Na tambwisaki bomoi na ngai ngai moko. Pe na salaki masumu liboso na yo. Limbisa masumu na ngai. Na fungoli motema na ngai. Pe na yambi yo. Lokola mokonzi pe mobikisi na ngai. Merci pour na bolimbisi ya masumu na ngai. Pe pona bomo ya seko oyo pesi ngai. Tambwisa bomo na ngai. Komisa ngai. Moto oyo lingete nazala. Merci Seigneur Jésus. Amen. Tobetele su Kristo maboko. Yo yo bondele longo na ngai bete Yesu masi akoti na bomo ina yo. Masumu na yo limbisami, osi bomo ina seko, obandi bomo ya sengo pona ngonde nzamba kelaki yo, okomi mwana na nzambe. Kendaka église, église est importante. Pour être une église, ndeto se préparera pona combattre la boyambi. Pour être kino Yesu masi akoya kokuta biso na position malamu. Amen. OK, tolingi to kitsa nzoto. Soki ndeko moko akoki ko antolele biso loyembo ata Yesu ndeko na bolingo to permettre ko kitsa nzoto bandeko mibali toya to kitsa nzoto. Alléluia. Papa, avec force. Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bika ya côté la vérité. Uzeiki salu, Vérité maquée c'est Tikana yebisa yo Niki. Oyebi mosala Vérité, ezali notre groupe ya tous les jours. Vérité, ezali notre
Simon Bongo Bambongo Ebele Mandela Zidane Motema ya Bobet Lupengi Ya Papa Basaoula Yona Maître Julio Kanza Oyoki Misapi ya Joël Mbala l'ingénieur de son Jessica Kinsala ya Irene Biselo Oyezali El Kintala je confirme 3 fois El Kintala El Kintala El Kintala Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bika ya compter la vérité. Uzeiki salou, Vérité maquée c'est Tikana yebi sayo Niki. Oyebi mosala Vérité, ezali notre groupe ya tous les jours. Vérité, ezali notre groupe ya tous les temps. Simon Bongo Bambongo Ebele Mandela Zidane Motema ya Bobet Lupengi Ya Papa Basaoula Yona Maître Julio Kanza Oyoki Misapi ya Joël Mbala l'ingénieur de son Jessica Kinsala ya Irene Biselo Oyezali El Kintala je confirme 3 fois El Kintala El Kintala El Kintala Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bika ya compter la vérité. Uzeiki salou, Vérité maquée c'est Tikana yebi sayo Niki. Oyebi mosala Vérité, ezali notre groupe ya tous les jours. Vérité, ezali notre groupe ya tous les temps. Simon Bongo Bambongo Ebele Mandela Zidane Motema ya Bobet Lupengi Ya Papa Basaoula Yona Maître Julio Kanza Oyoki Misapi ya Joël Mbala l'ingénieur de son Jessica Kinsala ya Irene Biselo Oyezali El Kintala je confirme 3 fois El Kintala El Kintala El Kintala